sosa leli boyoka nanu kutu na lobi te sosa lobi botika kobisa Belvi yango moni sosa azoloba eza message mobima azopesa botika vi ya Belvi kimia olandaka yesu ozomona solo ozali mesia bebabi wi boyebi yango yesu solo imesia yango tozomona bandeko kochanger lelo ndenge bazofinga ndeko na biso na mwasi aza na sudafu wana bazofinga ye par sentiment lelo bakomi kolobaka aza ndeko ya Naomi Barcelone aza famille Libota Barcelone aza famille Libota te ana te Barcelone ndenge autakomanke Belvi azokoka te ya nsima nalekisa ntango na ngai na boulevard nalekisaki ntango na ngai na banzela ya pamba na maso nasalaki na minonaki ngai nzambe otalo minyo ngai nakotaki te ngai nakotaki te bakotendengenino ngai nakotaki te anga mokili oyo makambo ebele evialeki naka babwaki bahotel baboye aza babandele kola asalini otanga scénario voilà yango bapake 1000 couleur alobaka ntango sera okende boulevard mama Belvi otanga scénario le wana yango ozo servir bato mabale ezonga alobaki makamba a reconnaître Belvi wana ntango sera azotourne sera boulevard Belvi azosoka na caleçon azokende mabangu na maya bula glace sieke ezalaka na ngambu ne samigra nzambe alobi bapara na bino baza banzamba se ntango yo reconnaître te ke elombe moto abimiso na mokili eloba na kota mpe sizo boyokotami te bayebi yo mpe te mais grâce elombe bayebi mama moko boye azala mais pourquoi bana na yo mutu okola mida lokolo ndambo en tout cas bandeko nanga bolimbisama mutu okola mida lokolo ndambo oyo na vino moko okima ta mbangu te eloko monga na loba nani samiga d'abord ye moko poutine de l'écriture mama YouTube studio mama kioma akoma bafilme etikalobe de génération en génération voilà mbote na baeboso bazili bakuya kolanda biso na etandoike matondo mingi tokotaka na etandoike tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso avec Samigra Amba l'actualité ebenga biso tosala obe analyse un grand merci à tendre père kolala kolamuka eyi obengolu na ye bomba biso tolala tolamuka eyi obengolu na ye un grand merci à Dajour de Tums derrière la caméra à Enoch Luzolo na sima ya bilili na Anthony na Massini ya osala kaka mosala à mon boss Igor Tsungu depuis États-Unis tonton Yamse Yambe à toute la grande communauté de la famille Libota Tozawana et Gibson 2PT aussi bambote na yo to sala kaka ben mosala et matondo mingi na la poutune de l'écriture maman Belfi Kondi la patronne la poutune la richesse de l'écriture et wazali ko séjourner kuna na mboka ya mikili ya poto et atikeli biso nzala te awa atikeli biso na kati ya discrédit tolanda filme na biso mobimba ebandeli te suka et avec l'écriture de madame Belgi et rataka soko mokete image kitoko barter actrice ba jouer kitoko en tout cas nyonso kaka kitoko matondo mingi na tatanza komba bomba biso to lala to lamka obena ngolu na ye. Un grand merci à Yawili Moucheni 00243, le véritable et l'unique code mondial. Olivier Songanti la nakata window bambote na yo ya na ngai papa Alain Manteka en tout cas na pesio mbote papa Alain Manteka depuis France je te salue et bon messana kolanda dio na biso mon avocat de sourcure
ebisanga na raison na nga maître Christian Basonsi bombote na yo bazwaka kaka ya malamu yango bakopie mpe kaka ya malamu trio na biso nayebi ke bolingaka yango mingi nazali na Tantine Pamela na mwana suka ya famille Libota Bianca Zanga tomeka mpe kosolola tolobela kaka bavaleur ya maman Belle-Vie Kandi oyo azali valeur oyo azali richesse oyo azali fortune oyo aye kovaloriser théâtre na biso oyo aye kopesa valeur na comédien tokobeta mpe lisolo ya ndeko na biso mpe actrice monene alobi Maxi Bondowe ya Jania Lotisi ye ndoto ye mawa leki na etando ike balobaki faka silama nano alela ya Jani me tomoni olikalika na baémission kilikili bofungolela ngai vraiment plateau na ngai shalom 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 focus silence voilà ndenge tobolingaka biso bakoloka mais idéologie yango na mona bato mpe bazi yango awa mbe makambo nde esika bazwi baproblème na awa yagu discrédit filme totala yango tomona en tout cas félicitations maman Aziza en tout cas maman Aziza ana bacouleur moko boye tokomi kodécouvrir moke todécouvrir qui ye mais déjà que tokoma apesa biso makambo boye tosatanda nango te avec la coaching de madame Belle-Vie tomona ye ajoué auti poto abomi libala na ye akotika bana na ye na Dubai et pas camarade na ye en tout cas discrédit tomona président Gesho na kati église président Gesho si ça m'a malé franchement tomoni maman Milo aya koluka akotisa Naomi Lufwake na moi eloko moko ayina pasteur mami Lufwake ndape ya boyi na ye tobeta na lisolo na tobanda nanu epai ya mama Leki Pamela Matondo merci beaucoup Samika Amba na ndenge ezuli kanisi ya koyamba biso lisusu mukolo na lelo en tout cas boye toyisa bino ki ebozala prête na près ya trio oyo parce que makambo eza ya koloba eza ebele boyoka goût pe bo supporter biso bravo d'abord na Poutine de l'écriture qui est maman Belle-Vie Kandi la patronne nga yebisa ki aza rêve ya artiste comédien nyonso ye penza za ka rêve mtatika bango nyonso na défaut yebisa ke to eka bongo a rêve oui aza rêve ba comédien nyonso ye pe mtatika ba comédien nyonso na défaut parce que ye na minute aza numéro 1 mutako kakola zate to le ba makampo le moment numéro 1 ya ba artiste comédien c'est maman Belle-Vie Kandi c'est la fille qui dérange atiki Congo na défaut lelo oya komo présenter biso par-ci par-là numéro 1 banda comédien banda na Congo muta kepoto par invitation ake ko présenter ba comédien c'est maman Belle-Vie ce que to tchaka tembani en tout cas maman Belle-Vie bravo, rien à dire. En tout cas, nous sortons de pousser na pembe na maman Belle-Vie, de pousser na pembe na Belle-Vie Kandi, de pousser na ba valeur aux na kacha maman Belle-Vie Kandi. Oh, je m'en na mis sur batulelo, ba trophée original, ba voyage ya délégation te, ba voyage ya l'invitation, délégation tout. Ba me makalo ko je à par invitation. En tout cas, moi, comme elle a prouvé, n'a pas expliqué, moi, c'est pour moi, dans un an, merci beaucoup na famille Bota Mobimba, famille Bota focus na boulot, famille Bota focus na film na biso o maman Belle-Vie a ticket biso. En tout cas, c'est bien que maman Belle-Vie là c'est biso nzalate. Maman Belle-Vie azana mikili ya poto matikala ko lamba la biso repas ya malamu na komo ya discrédit to consommer penza film le 4e épisode des autres. En tout cas, force na biso za ka ba film. So ba film était to lobela nini. Merci beaucoup
beaucoup na chaîne na biso ya Kilelo pe na Faustin Ngombo télévision bokende ko s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment na top max pe na moi na suka ya famille libota en tout cas biso mingi bo na biso wana vraiment et ça la biso bien merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange regarde ngo ma garçon Paris en tout cas la maman chérie à moi c'est une trio au biso to maman chérie à moi papa ça mon le nécessaire regarde ngo ma garçon Paris je te salue aussi merci beaucoup Samiga Amba ba question ya yo ba réponse ya ngai bien kazanga même question et discrédit oyo eye to mona écriture madame Belvie et raté to mona maman Aziza wana to mona bandeko nyonso ba jouer wana au sentir lobi na bit na tala ngona téléphone te na tala ngona tando penza ike atie penza ya YouTube ya TV na moni yango ya tando ike na bit un artiste voilà. Non, d'abord félicitations à la présidente Guécho. Voilà. Et félicitations à maman Milo de corps parce que c'est pas donné voilà à tout le monde à tout le monde. Babylone va bimisawa non va noter naturel. Ya on va noter ça pas bateau. Bien. Bakutani sikona muntu bata mayele na bata mayele bakutani basanga bapesa toujours le meilleur en tout cas film mayele na mayele basangisa mayele bata matinga basangisa pe mayele na bango pe moko ba comprendre ba se retirer voilà ozomona ngana on bakaka yo muntu tali premier épisode voilà otali deuxième épisode tout monde go biso tozoyoka quand tozoloba gesho en église yo tali ya moto tali église qui gesho bina kindengeni otali te soki mama mila lobaki na Naomi ni alors mais quand on a Belleville télévision ta la film quand on a David quand on a film pour na yo mo côté oza na TV na ba cuisine ta TV na WC yo oza na so ça leli boyoka nanu kutu na lobi te so ça lobi botika ko disa de si le moni so so zo lo beza message mo mazo pe botika via Belgique kimia so so bien message ya pesi message ya so so lobi beaucoup yanga déjà na la fête beaucoup mo pofé ngulu botika na yata ko pesa message pour na Belgique voilà yango moni so so lela lela et loko monga no loba nani Samiga d'abord ye moko poutine de l'écriture voilà maman YouTube studio maman Kioma koma ba film alors de génération en génération merci à Melissa voilà Zamba Versace merci on est laissé maman la laisser na mi file sa monter mais papi Iran Kaluta monter Richard na kata Chine merci à toi Nadine Kaluta Jocelyne Kaluta Karine Zama Patricia Branco agent César encore Adage Lubanja de Turquie Paris et pas Piro Zimenga zawana vraiment mamita Dina ya to ça quand de ça ko ya mère azakuna voilà merci à la grande H maman Sakina la grande H maman Sakina merci à toi la maman chérie moi aussi merci na plateau de voilà merci na Samiga et puis merci na Pamela merci na caméra ba caméraman na biso na Modaju na notre maman Samiga voilà merci beaucoup là je salue papa Mabele na Katia France mobali ya batu ya maman Judith ça Mabele c'est munene ya peinture na Katia France wana en tout cas papa Mabele motema batu ya maman Judith société ça Mabele wana société monene na Katia France wana ya peinture en tout cas talaka na biso ça la famille si papa Mabele talaka na biso maman Judith talaka na biso voilà on tellement couple mo Samiga yo couple wana maman Judith na beneka na téléphone na bimère na kokate voilà en tout cas baumela dazongela kaka bianka nzanga bamela matondo so liloba koloba ezali okoloba na to mpe papa Alain Manteka aussi je te salue depuis France bambote na yo tokota nano na lisolo oyo tolala tolamuka
bato bakomi changer maloba en virgule au bandako loba à la personne de madame Belleville to mona moi changement ya maloba et moi commentaire wana parce que balobi moto yo azana bilaka ya nzambe akufaka te mukolo yesu akufa nde bilaka ne kufi e moto ana étoile nzambe lolenge mama Belleville ayali e to monaka misala na ndenge asalaka yango e lelo témoignage comme partout et langage voir même ya bandeko na ye ba comédien échanger ba mona misala asalela bango écriture na biso e mata c'est romata vraiment d'abord Sami velo mona loba Jésus tango abotamaka et maman na Marie abandai koluka ye voilà abi koluka ngate tikanga na sa mosala tata yango to mona pa belle c'est maman na ye koluka ngate tikanga na sala mosala tata tindanga na moki voilà yango to mona Belleville yeso atambola ka ba mboke bele na sango malamu yango to mona lelo ba couple belé bazo lelo ba leçon obi ke ba divorce si là bana bambande si là mona par rapport à nini mutu mwana mosi moko boye aye na makambo ya malamu na kata communauté yango moni bandeko ba komo changer langage yeso alobaki azalaki na 12 disciples na ye yango ozomona biso toza mais nazalaki mpe na bato ne mosusu na nsima ozomona solo ozali mesia bebabi wi boyebi yango yesu solo imesia yango tozomona bandeko changer ndenge bazofinga ndeko na biso na mwasi aza na suda fwana bazofinga ye par sentiment lelo bakomi kolobaka aza ndeko ya Naomi Barcelone aza famille libota Barcelone aza famille libota te na te Barcelone ndenge auta komanke Belleville tout amonaki yango alors à comprendre yaya tokomi na presque la temps de la fin la film à maman on a besoin de comprendre dans de la fin aza na famille chrétienne depuis qu'on a za mosala nzambe papa na mukuna papa le ye nous soka lobi pa lobi sala maka na ko baser kana mafinga te ko telisa bandeko autorité morale à lobby silence non l'incite désolé incite non l'incite ozomona lelo ye moko alembi ne ba incite wana tango Belleville azaki na besoin ba incite sila ye encourageaki adoraki bango lelo ye moko avanda tabi ke communauté bayenga communauté lembinga yaya naza mutu ça fait mal au cœur na mona ke ngape na oza la place ndeko aza naza emete ko ndende kwa mwasa za akemete non azemete koni azati valeur tango yo ozosala tango yo ya te volobi bande des hypocrites tout le monde est hypocrite on traité bato hypocrite véritable hypocrite eza yo mais lelo ntango yo moko vona otali nga na mopesha tosololaka te madile na tosololaka te na mama to tosololaka te na mutu be tosololaka te na Belleville tosololaka te na mutu ozomona yo moko soko ntanga ye pokalaki atali abeza manquement et lelo chaine ezokabona katikati mukolo chaine azorécupéré chaine azorécupéré kombo na ye aza sikoyo na posa asala mpe chaine oyo ye moko na kotourne na banani kala na poani ya sala bongo te aza na bato oyo yokanisi mama oyo ya mokolo ye moko ami aza kosemi kose confirme ke nga naza mama bapasha omoni kuta Ernest Tumbana wana aza mpe peti na nga ozomona aconseil na malonga opesa ye yagabi abeti bo na kati rouge eloko nini bakotalisa ye bana eloko otalisa te poskizenga mpona langage baza baantivaleur yaya po soki elo totali toye mopanza Belleville totali Belleville aza na mama milo Belleville aza na mama top yo kalisi bamama étoile wana bamama moseka wana bamari jeune bapapa serge wana baprésident gesho bamona Belleville na mabe te
ozomona tellement baza unis si un problème bayebi kosolola ngo entre bango c'est la famille oui c'est ça yango ozomona ke ya na biso azangaki stratégie azalaki na bato malamu te yango memi ya na monde si je savais mais tellement aza na ye mpe mwa likolo moko na kati likolo moko naye kocomprendre te nosal semblant kofinga mutu na nkombo na ngai yango moni lokola biso wana yango etika ya tete na esanga oza comédie bunda na nkombo na yo nenoke kobunda na nkombo na ngai otiembela eloko moko aloba avanda na sortie médiatique ya tete ye moko avanda kala moto asala biso lelo première part soki lelo tozalaki na mama na biso Olive Lembe apesi mbote ex-première dame na biso mama honoraire lelo soki afandi atalami te grâce à mwana mwasi oyo nde lelo biso mpe bakombo eza boye mais mwana mwasi mama ya mokolo akoko oyo areconnaître valeur ya mwana mwasi oyo te tala ndenge afingi eboniboni nga munapesa eka $100 akosala nga nini Pamela Matondo. Ok, merci beaucoup Sami Amba pour la question Anna. Nazo se rappeler na be monsieur Belé na sala na Sami Amba na loba na oke bato Belé ba ko tubola kana kombo ya Belvi. Lelo oyo to komo mona mwa muke e Belé na ngam na bango ba komo balola maloba. Lelo oyo ya sisi à reconnaître a komo mona ke musale komo kufa ye. Ole bato baoni benga ba communicateur na ba communicatrice na ye ba se baser na ba promotion ya ba film ya sizi azali ba ata ba femme ata ba communicatrice ata ba communicateur oya ya sisi lelo oya sisi a comprendre que ba obomele musala ole ba se baser na musala ya sisi ba sa lelo ba promotion musala ya sisi ezana valeur te ezotala mate ya sisi mingi bazo kumisa ka ye na côté ya mafinga na côté ya kofinga ba ye ba finga liye mutu ba saleli boye succès ezo mata ya sisi mais succès ya musala ezo mata te ezo koya kana c'est parce que ya sisi baso profiter aka ko finela ka ye bato ya sisi avanda lobi so na lambi bato o ngana moko na vanda kana remercier bango so ki na okufa kana so ni wana ya ko remercier ka bango musala yango ezo sala nini ezo kufa lelo kwa fona tellement na zo décision à partir lelo moto nyosa lobela ka ngai musala nga bisu te musala yango na sisi azo forcer ya ko forcer musala nini yango musala ya sisi musala ya sisi kasi ya ko forcer te au forcer ya ko forcer au kokana nute aki avandi na poto ya lobiti nde na vana na ngaka awa po mwana mwasi Belvi azo trouble nga mutu na lobiti nzamba sala ndenge nini nzamba pesa ye mayele ya ndenge ba grâce o nzamba pesa azo koma tout le temps na ya sisi na zaka limité lelo oso na komi humilier mutazo humilier nga eza mama Belvi mama Belvi la komeleki trop tant bato bazo kosana ka monotonie ezate lelo nada master bakanisa ka oya nada akomi na omingolela ya sisi siko azo comprendre te mwana mwasi nzamba sala yo lolenge nini te théâtre nake na koboka na ngai ngunda te na zonga soni na osala ndenge nini akutanga na théâtre namtu na bamba liboso mais lelo ayi abetinga abetinga toro ngai ti lelo ezosimba te banda na banda kobible première série akutanga na théâtre kasi tiki lelo nga bazaka limité nazokoka te ya yesima nalekisa ntango na ngai na boulevard sisi olekisaki ntango na ngai na banzela ya pamba na maso nasalaki na mimonaki ngai nzambe otalemino ngai nakotaki te ngai nakotaki te bakotetemenime ngai nakotaki te anga mokili oyo makambo ebele belvialetie tango baomaka babwaki bahotel baboye aza na bande lekola asa nini otanga scénario voilà yango bapake 1000 couleurs alobaka ntango sera okende boulevard mama Belvi otanga scénario le wana yango ozo servir bato mabale ezonga alobaki makamba a reconnaître Belvi wana ntango sera azo tourner sera boulevard il va recevoir na caleçon na bangu na maya bula classe
voilà les retombées. Maman va te belle vie dans bassin. Belle vie. Parmi les 3 premiers. Non les 5 premiers. Parmi les 3 premiers. La première de la classe belle. La première. Plutôt merci Samigra. Et belle fille. On s'en conduit à famille. Belle fille. On s'en moto. On s'en moto la télé. Et chose grave, maman, on a belle fille. Belle vie. Pacha ko ça le la pacha. Yango mo maman pa lobaka. Belle vie kandi. Oye na théâtre. Okuti ba mikolo. Sœur à cancer. Ba maman Ngebi. Ba maman Léo. Oroleka bango pona zaki ya nzambe o mala tindio na mokili. Amen. Mutu aussi ma belle fille. Exactement les candidats belle fille. Ye mukona lobi ngakutu. La petite ozo la petite nanga. Ozomona. Si quoi à plein télé. La TVB là ba responsable kuna. Moninga ne peut soit yé ta génération na ya binga fo beta boy. Petit boy na kato moni rouge. On a passé en abima. Voilà. So nous au sein la communauté. Tokota nanu solo et maman Bellevie toute la film na biso discrédit na Bellevie TV to bossa la répéter Candy Star fruits interdits ezali pe wana to consommer yango sans modération avec l'écriture de madame Bellevie Candy to ba vrai et to lingaki na motema na biso mobimba et ngala lobara yango lelo yo soki mokili rozela ngai soki na tiki olobela maman Bellevie na ki olobela nga c'est que Joanna nde na okufa et na lobaka molimo na ngai sepela pona na pona moto yo ya mayele na pona ko défendre moto ayina ba valeur oyo comme ba film ezongisa mabala et voilà famille Bota focus shalom on est toujours ensemble et retour ya maman bo e ko sala makelele po balobi et maman comment moto ya niveau likolo to bombaka makambo mosusu te omoni sami idée ekonanga sami kana biso eloko moko président Fati ntango adeplasaka toyokaka e président aza na Belgique oyebi président Macron basalaki interview na président États-Unis batraité président Fati président le plus fétiche du monde. Pona nini omoni mutu aza na eloko ya nzambe président ntango azokende azwi bacoup d'état likolo ebele mais avion na ye emonanaka te bakotala kaka ye wana bimi liboso na ya nde mona ba Bellevie bokoki kosala promotion te Bellevie azovoyage biso de la TV kutu lelo mama ndenge aza boye alokende États-Unis mama azozonga na Kinshasa yaya te discrétion yaya bakomona Bellevie kamba mona restaurant na tournage toza na temps wana te yaya donc ba Bellevie koya le 6 le 5 boke no bino l'aéroport le miroir des oreilles yaya mundela constaté samiga mundela constaté la kambasoro donc on fait na on dit que na lobi na tsali honneur materi que Bellevie ko ya le 6 donc le 5 ko suka mboka ina prince aza ko bina mama ngola atemi na kapela na sur université yebe kuna ko lopa abawala ngola wana obelela benga bangulu naona babwana obaya awa osomona bazo benga et puis on va noter sur maman koko wana mibale lisusu bango babandi koloba ngo wana masolusi mibakena kotonga bona moye basisi maloba zoka bango moko batali boso bakena ko tango balokero sa kilo lombo batali boso batonga na biro wana bango bianca le bébé mais est très capital lelo to sanoso to maman na biso aria lobby maman suka mboka kwa za kota aéroport yende mtali boso to na mpaka la ça baje
aza moto silence Bellevue azwi invitation bakundi na ya Jani te soki ezalaki bamatala na bacomédien mosusu alinga otika ebemba ya Jani mbangu communauté de mama na biso aza boye tozalaki na mama lelo mama voyage lobi me bato bayebi te mama aza agité te mama aza le même jour bakunda ya Jani lobi nango nde mama pendaki lobi nango te le même jour quand le même jour est-ce que vous voulez que maman azalaki agité agitation la maman te voilà ce que maman kuna koya awa uti akeka na pays Europe. Voilà. Oh, biso to yo tira makele les maman qui là aux États-Unis plus de 3 fois. To yamba en aéroport. Est-ce que biso to zana importance ya royauté ko yamba maman na aéroport ezali. C'est pas bipeto ke no yamba bipeto ke no yamba. Wana eza volonté na biso na maman na biso ndenga lingela ka olinga. Le baloku modele bongo ya nini. Maman za lokola président de la République. Yenti ninga ko pumba tinga ya okita. To yo mona kaka budget que maman sali nini ayo biso focus maman Denise ni fondation Denise Niake et c'est la publicité de maman maman na ka première dame comme na mboka wana et puis surtout que première dame voilà il y a pas risque de le pas bato bazwa te ngaka ba comme au traité Bellevue azalo lendo azabo parce que ba maître ba kena ko sécuriser na matanga ya Jani lelo so to lobi penga ke to chema pe kalikolo to zuka de banderole affiché tozu ka de banderole tozu ka de banderole to tchewana to ya to sali ka bejo to ke lobby faut que Rolanda ko yamba maman na aéroport arriver à faire rigoler ta bakanga ki na prison za muki yebi mais ce que maman na bisa linga babuzo bana to ko matisa ye ba pete mele pourquoi ayaki ko sala musala ko pesa biso conseil ba foyer ya bato sala nini e bonga to za wana te maman la biso maman tour du monde maman tebe maman bisa chaka makelele te maman na biso kalunga maman na biso kalunga na mwa moka te poto le comme retour à 4 fois to bacha makelele te maman na biso Karine Mpala beta ka poto toro maman Karine Mpala so le ba kelele lundi samedi au kozong à quel sous dimanche donc eza volonté na me bango kaka mutate ka une fois maman tour du monde finalement be ça le leni azala raison ya ko boye ba to ba finga sous na communauté parce que la monique a connu limité rendre partout na ba comédien ni bale bana raté na ba comédien basi bale bana raté ce qu'on le so azu décision que na ça sous na chaîne wana te parce que eza lycée bosangani na connait ce qu'on na chaîne nanga moko ayo benga banani ba ya tourner ya tete comme ta tourner ya chaîne to ndeni merci beaucoup Obi Samigra ya kaza na raisonner le roman Pamela Matondo voilà moto a bomba mieux avec na maïs bato ebele batiaki limitation na vie ya Bellevue baloba Bellevue akomate ndenga bandisi ya banana takasa kutu baya bakatana banani bedoka ungu baya bakatani top vision baya bakatani ba major zolozolo baya bakatani ba vie na biso bakombo na bango ekimi ba producteur ya minene bazala awa bakima bakatana yesu kalela kisabiso nini ya alala la voilà azaka wana alala la muki ya 6 ans mona koti première que nous sommes dans la lipa sombanga sa gradi nanga ku dans 4 ans gradi azana 4 ans sombanga lipa bongo na 6 ans azana na première deuxième primaire Yaya, ozomona mona vie Samigra sepela na lipambo on tambi pas sepela on tamba sepela na yo voilà yo kanisi lokolo est-ce que maman t'a pas zoba jamais maman Milo asa zoba jamais Milo 50 ans jouer Bellevue ta solo si sous Bellevue ku ta za ba caleçon ozomona sous pas nini o Bellevue azotanga mais lelo maman Milo akanga mina Bellevue akanga mina Bellevue te non bon intérêt non baza ko collaboration 150 Bellevue peut peut-être moi faillite koko ça maman il a fait la force ba yena mayele na bango ba yena mayele ni basali basangisi batambo mayele moko yango moni ba maman top wana il faut bazala kaka voilà maman top toke tozoyemba ye banzemba kala tuna nzembo bozoyemba bino mozaki na age voilà
azoseka abi boya kata bona seka ka po stress ça rani elongwa stress elongwa ke po anini mama to pa ko vanda po excuse nga po na kombo na otanga est-ce que muto ko la tendresse va valeur mama to pa za ngo tendresse za nango azwango wapi mo vandi na tebe po finga muto ko la mama to mwana yo dada yo mona danga na manka mama na yo respect o vandi na kiti po finga mama to mwana o vandi na kiti Miss Lolo, on a fallu finga mama milo. On fait nos finga mama milo. Tina mama moseka. Ya. Si mama moseka, oyo, ma pesa na mbote na première dame. Apesa ni mbote na mama na biso Olive. Apesa na mama Denise. Oyo tioko kufa. O tika lo kufa na pembe ko. Ti ba ko kufa. Musu ba ko sala makamba mama moseka na basali. Si. Ozo baza na réputation pe. Omone ko ngai loko na lobaka ngo. Tala ba mata niveau Si e pas papa elombe, muta boteli bino mama wana. Sikongo bien kaza na eloko comme ça. Yango moni ata mama na bango abomi nzoto esimba lisute sieke ezaka na ngambu ne samigra nzambe alobi bapanga na bino baza banzamba se ntango yo reconnaître te ke elombe moto abimiso na mokili eloba na kotya mpe sizo boyokotami te bayebi yo mpe te mais grâce elombe bayebi mama moko boye azala mais pourquoi bana na yo mutu okola mida lokolo ndambu en tout cas bandeko nanga bolimbisanga mutu okola mida lokolo ndambu oyo na vino moko okima ta mbangu te ozofinga pape lombe oui ozofinga pape lombe wana sa bongoko et puis na oyo Zulu wakima futi babuka linu azonga awa criminel lelo te katika na défaut lelo Papa Lomba est bien. Mais tout le monde a une vidéo, Papa Lomba est maman, Papa Lomba aza papa ya bana nyonso. Papa Lomba aza papa ya bana nyonso. Lelo Papa Lomba akoki ko yamba ye. Po alakisa na bato ki aza na problème na yete. Yesu ko aza na culpabilité ya Papa Lomba. Afin sur papa. Quand ça est très impoli, tu es mal éduqué de naissance. Ko bana na ye ate ya kabangoni apesa bana conseil ne abana ba va na société ndeni. Ndenge zana est-ce que mwana na yako ko bana mwana mama mususu. Mwana mwana ka ndenge mama zo finga ba mama bato. O basali le côté. OK mususu par exemple mwana ete to mwana ki abi. Ndenge fili. Soki na sala ko ba mama. Telle fille. Lelo oyo ba critiquer Belleville ba loba nyonso baza nango ko loba pona Belleville. Belleville na minute aza numéro 1. Toujours. Donc kita le mata. Awa bolati nzoto mama ki mpese kiti mati et kuna ezongi mama ki mpese ye wana ki représenter ba comédien nyonso azui trophée. Trophée oyo azui ba comédien oyo baza ba mama ki mpese te bazui yango te poani. Bazui yango te poani. En tout cas beti kala bino distraction lelo oyo do finga mama moseka. Do finga mama Milo. Belleville kutu ko loba ta koma papier hygiénique. Bo komiti na niveau ya ko bandela papa. Tina papa Jino. Bo finga soki bango moko be ba lobela ka mama na bango ba ko batina niveau ke papier lombe alongola bilamba atikala ni po asenga pardon. Mais bon libu oya papier lombe la mona yango mama moteke azokende liboso ke be mona te bango moko ba linga malédiction ya mama na bango parce que mwana ya finga ka papa na ye aza na valeur na vie te. Papa na mama baza banzambe ya se. Papa wemba yemba ngo très bien. Matanga et pas bapaya. Et si la kamena ngamo kokolo mwana etikala te mona papa wemba ndenga lela kin kestere nene ya. Lelo oyo soki papa Lomba zoki makolo na yango mbala sali nini akandi parce que papa Lomba yebisa biso ke akangaka makolo te afondelaka makolo na ye pe tout tester mene sali nini abima sko na minute papa Lomba sali nini akandi makolo yango bokomo ngona ke soit disant mama muteka ke kobwaka ngunda soit disant wana tozolo baka tozo supposer voilà on suppose okuna ke bakeko cha ezemero ya ko cha akomina zemi na be finalement on a tête de commission limité comme si limité parce que nous moko besoin de mener la malédiction à vie de senga de limbu ya papa Elombe de
ebele ebomona bino tandenge bozana avant mamu teke penza telema succès zonga fo boya na makolo ya papier lombe bosenga pardon mamu teke ya kosengela bana no nyonso pardon biso babenga biso bamboya bezi benga bangulu no nyonso bafuka maliboso makolo ya papier lombe basenga pardon voilà merci beaucoup tokota na sujet mon sous mais bato pe ba famille bota babi tokotika na biso na sujet na bango te on va comment va pe botika par exemple na ba valeur de vie totalisi bango que ndambu na bango baza na valeur te baza na valeur ya moni basimbaka toujours belle vie biso tokopesa bango makambo te tokotalisa bango te parce que bana nango te na moto vanda topesi titre film na bango tolobika film na biso oti kolela biso ba distraction samika eloko wana epesa makanda eloko wana epesa makanda bakazanga pardon ba finga mama belle vie kuna botendaka botalaka kuna bakazanga pardon samika na koko nalingi na lobeloko soki vraiment boza famille bota de vrai bo arrêter kolobana na bato ke botika makambo wana parce que tomoni makolo girafe bana bakangaki abimi na prison na ye kofinga mama belvi tongo medi pe quoi aokanga munoko te tokipake te tomoni oyo barefugee na afrique du sud babeta ye likofi na mino ekweya ere nyonso mama kimpese boopekisa te soki biso toye botika makambo wana bosala boye trop c'est trop tobanga banani soki biso mama yebisi biso tofocus na bulo yango bolingo omona ke po faible na biso ekomi wana tina tovandi ya tofini nani tofini mutu te biso nde toza boto defendaka bavaleur mama belvi aza valeur na minute aza numéro 1 ye nde mutu aza numéro 1 ya baartiste comédien nyonso ya Congo ye siko bootya temani bana bobani mama kimpese makolo girafe kuna tomboli mama kitisi ye bozokende mpa na bango te pourquoi ernest botika soki oza vrai famille bota olobala bato te ke botika fo boarrete ere moko boarrete toyokaka bino na baconseil na bino fo boarrete botika bokenda koyesa mpe bato bafinga ntongo mili mpo mama kimpese makolo poussière lesbienne boke koyesa bango mpe botika merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup message eleki tosolana lisolo oyo tolandaki parce que actualité mpe ebengaka biso tosalaka mosala artiste na biso Maxi Bodoe alali aloti ya jani alobi obeloko ndenge esexanga Maxi ya Maxi, je t'aime beaucoup Yaya. Tomoni ndenge ya jani akufi, toyokana malembe. Tomoni ndenge ya jani akufi. Tomoni penza a logique des choses Maxi. Yonde mto bandai kolelisa ngo pesinga passe mo oleli penza ya jani na mutema moko. Sko ndoto ngeza na bakosela amowe makambo te. Soit disait jani alotisi ndoto. Ndoto mo sukika ya jani alotinga ndoto. Yaka ko éclaircir biso. Ya jani alobi boye. Po azali na problème ya mukanda mukanda na ye soit disant soki espira so esala ndeni siko bakangaki yango faki mukanda ya Maxi fa bavele mukanda na ye sikoyo elingaki esalaki aya kisasa te aya na matanga ya jani te asuka kaka na poto nde ya jani alotisi ndoto alobi kende kotika ngai epa mama na nga donc accompagner corps ya jani mais nazo comprendre te po toyebi ke so moto oza mukanda te ozala na ta ya voyage te otanga makuna sikoyo ya jani aye kolota Maxi ndoto deja bakunda na ye etikalaki mois mpona expire deja bakundi te nanu bakundi wana ndoto si deja lota nanu bakundi te wana si aloti ndoto kasi encore ezo ya jeudi faki ya Maxi azaki na problème ya mukanda na ye expiraki faki a renouveler mukanda nde ezalaka nde bakendaka na babenga yango kutu nini na te na migration te kombo yango ekimi te na foyer te na nde bakendaka mpona makambo ya mukanda na bango yaki osala ke mukanda na ye bakangaki yango bazongiselaki ete bande koverifie babiloko moko wana alali awuti matanga ya jani bademarche mpo yazaki kota badécoration banini avant kora ya jani ya jani alali leti lota ya jani asimbi ye na moto oyebisa ye ke
il faut que ndeko tika ngai et pas maman na ngai donc corps na ngai il faut accompagner ngo na ki sasa ça qui le problème ya mukanda subitement mukanda na ye batindaki déjà message à la préfecture voilà le mot voilà c'est qu'on appelle la préfecture à kenda récupérer mukanda na ye et elle a récupéré mukanda na ye amoni pe salaire na ye ba futaki ye zaki ba retirer ki ngo lisusu amoni remboursement d'ailleurs lobaki ya jani azaki moto moko atako kufa na ye mais aza mutu moko azaki vraiment na makambu efungolele makambu merci beaucoup Samika parce que on a comprendre qui question bien parce que tu me poses là toute question investigation na landaka penza likambo ndenge ezali oui parce que on a comprendre une question bien na kanisa yo kolota ndoto da bakundi ya jani azongi poto na yo solo moko ko biso baboye loko ngai naza orpheline de père et de mère to kufela ba mama kala to kufela papa kala donc tokufela bapara na bomwana tozwa mpe bandoto ebele oyo baya mpe bayebi soki likambo boyeboyeboye mpe omona mpe esala nini esalami kotala madi ndenge abande kolela ya jani alelaki ya jani na bolingo ya solo abande kozwa ye grand frère na ye propre to kotala madi ntango ya jani akufi na arrive ya madi na Congo omonake madi aza ya kodimie aza ya komati pardon aza ya kokonda makasi nde tozalaka boye omoni ti bacérémonie nyonso tozosala bémission basala badémarche mpona ya jani aza mowei na morgue mazomona makambo nyonso ezoleka komona madi ndenge azalaki na susi ya jani c'est normal ya jani alotisa ye mbeto mpo madi soki azalaki ke badémarche wana ya mikanda na ye esimbaki te akokaki kosiporte kotikaka na poto te kora ya jani eyawa siko eza nde nzambe asali likolo ya jani alotisi ye ndoto wana nzamba ke kofongola mindele wana ba porte mukanda ya madi esala nini ebima madi aleli ya jani na ndinga solo ba comédie o bayaki liboso bayaki bakena otala mama ya jani te mais madi na kokoma na ye bamoka azaki na posa komona présence ya jani c'est normal ndi toza tosala déjà famille madi penana ya jani ezaki déjà famille po balandalaki ayaki asi mona poto madi alandi ok voilà donc bamesalaki tellement trop c'est normal ya jani azaki yaye ya madi propre madi na poto ndenge aza na kokozala na problème peut-être aobenga ya jani mutaki représenter c'est mon grand frère c'est normal aloti poni bamaka mosu bolanda yango te kaka beza lobi boye po atalama po asala bopo asala madi ndenge aza na koganye visi déjà ganye vie ata lelo aluki beza aluka po azwa nini po déjà mbongo aza nango bavoyage akendaka bilamba aza nango bote aza nango bana aza na bango eloko ni oyo madi oyo aluka na liwa ya jani po aganye bezi tolandaka kaka te ke oyo aoloba na beza talama te makambo mosusu eza réalité en fait merci beaucoup Nathalie Maxi Bondo na bi so tali na ya Gabin ya Gabin bima mko makasi acha pe produit makasi génération moko te tenga na yebi ke ya Gabi aza génération ya Fatou Miracle ouais c'est normal bien kasanga ma commentaire même question peut-être bon comprendre qui message voilà omoni déjà ndoto ezaka communiquer communication ya nzambe et puis na mutu oyo alali ya jani azaki na posa maxi azala ti mokolo ya suka na ye samiga makambo ya bandoto oyo biso tokoloba nga mona koloba na témoignage vivant ya papa biso nga mona azalaki fale nakende papa na matelema ozomona bango moto bawelanga nanu babinanga yo na mboka oyo bato bazalaka te yo oza moto ya mboka oyo toyosala nini ifo zonga sikota baa bango zonga nzela baolakisa nga nazomona nini te dikumba mwana kutani na papa na biso na grand frère na grande sœur na biso liboso babinanga te kokende boye te soki oke boye okuta nzela te kende kaka tout droit samika epuis na ndoto nalandi nzela sibitima bona bimi na victoire na sa ndoto na surtout quand samika na toka mutoki ya mobesu wana bazongisi yo nalobake na ozalaki deja bebe bazwakinga mais grâce na bango papa azongisinga nzambe asaka makambo na ndenge na ye ya plan déjà oyo bainterprete yango mabe atanga moko mpe nakanisaki yango deja oyoke na seki na kanisa yango mabe ya maxi nga eloko na oloba no kaka déjà ya jana alakisi yo famille
pe na sima liwa ya Jani azwi fondation Widal et azwi pe ba relation mosusu pe bazozwa en charge séjour na ye po azaki pe malamu na ya Jani yango ba porte pe fungwami eloko na ye biso kaka ya mati olelaki ya Jani na sentiment te olelaki ya Jani na pasi très bien tala veuve wana tala mama wana peut-être lipa na yo $1 na yo esunga veuve wana kobosana bano bana poto te otala la brune te tala bana ya Jani ya maxi oza mutu oza na berere oza na mabele mais bolamu no na miso ya Nzambe iganga eloko na biso kaka yango wana voilà. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et moi, que ce moment qui est échappé, Toki la bouine à Anazemi, Nathalie Zena, la guerrière, la bouine Tiole, la bongo à Anazemi il y a 4 mois. Bon, et Batezemi, on est à Janito, à Janite, mais Babi est à Janite, parce qu'il y a Benara, Jania, Lobi, Yaka, Otika, la Rana, Bana, Yo, Nazana, Tanto, Kendakotika, Bango, Netelo, Nakela, ici, Nana, Tante. Siko balobi yango ya moko tongo ya Jana yo kika na la brina na zemi ana mokumba de sala ki ya sala crise te tonne Samigra d'abord na mona ki zena moko le na mbala bwaki biloko libanda yo so fungola gestion azako tuna zena Jana kofi na nini via sali verbe dai chu wa moi simtalo babon en tout cas ezaka pasi la brine yo moko yebi mukolo zemi bakoselaka mwana mutu bapesaka yango tata mosusu te si réellement oza na zemi yo moko yebi tata mwana wana bota na kimia nzambe apeso makasi obota na kimia okoma na bana no 5 eza mpe mabe te eza déjà 4 Là, ça va qui c'est moi comme demi quasi secrète. Demi 12, on a 24 écoute, on a un quart. Demi on a un quart ils a 6. C'est on a le bacasier il y a petit à quartier. Petit à quartier pèse à 20 na 4. Pèse à 20. En tout cas demi 5. Obota na kimia. Mwana bato bakosela ke makambo te pesa mokolo zemi soki eza ya Jani ye la famille te na ya Jani basala de séparation des corps Pamela Zena nayebi te malili ya poto mpe soki ezodokisaka bango mitue so ndeni nanga na comprendre te ezolengalengana mutakala nani en tout cas wana nayebi te nga na kokoloba mwa moke Zena epapapa na biso miraki yango omona mwa batie miniature mutakala namoni mpe elongaka nazoba mutakala na eza soki ya Zena ok Zena naomona amo lokola motu malili wana etrouble ye mwa moke parce que toloba makambo na sentiment te a logique des choses soki labri nazalaki na zemi na banani ba pression nyonso oyo basali batie awa na liwa ya Jani toza bana basi toza na bamama toza na batata mwasi toza na batante toza mpe na bami mosusu bayaya mosusu tomonaka soki aza na dépression omonaka okosupporte zemi te zemi esa nini ebima Samigra eloko wana ekomela o nanu te ekomela o nanu te moyen ondima oyo eza na motu ya moninga eza te edepandaka mpe na kolo tolobi toya bana basi nani labri azalaki na dépression nyonso labri azalaki na yango soki azalaki na zemi ya solo mama eloko eleki na oyo biso ya moto akoko ofinga yo koyoka kaka Samigra bafingaki yo mais oyo moko ozomona ngo live nde baofinga ko na batelevizio ere nyonso awa Magali Kongolo alataki bere ya ndeko na biso Fleur Makilisi ntango aye kosala émission ayeba ete ke Fleur Makilisi aza na mbeto hôpital Fleur Makilisi azalaki déjà tellement malade mais bato babimelaki nini émission oyo ndeko na biso nani komo nani Magali Kongolo asalaka yango emema Fleur na liwa dépression oyo basali la brune
o batie la brune so azaka na zemi ya solo yebe Magali Kongolo basaki base na zoba oya ya food esimbaka pete menga na regretaka Magali Kongolo na mayele nyonso azala nango andimaki eloko ya bongo ekoma base na regrete makasi eloko na kokolobaka yango wana na badepression nyonso la brune azalaki nango soki ezalaki zemi ya solo tant que femme comme la brune ngai zemi wana ningai kobima mais na minute makambo mosusu ya jani déjà akei akufi botika la brune malgré mabe na ye nyonso botika la brune na héros avant na kimia parce que bana ya jani wana tiki na poto la brune muta obokola bango ya jani aza lisusu te lelo soki la brune mpe motu ya la brune ekiti na se ezala na comédien moko to ondima kozwa bana ya jani wana en charge bana wana bakosouffrir bayo okende foyer donc na minute botika la brune abokola bana ya jani na kimia tala naza même avis na yo te. OK. Ya les aba propos na ngai. En tout cas, merci beaucoup Bambote Asuka monsieur comme na mona Asuka. En tout cas, merci beaucoup kaka na famille Libota Mobimba bo consommer film ya biso discrédit. En tout cas, et que ça biso bien ba bon séjour pe na maman na biso qui est Poutine de l'écriture. Belvi Kanzila patron na Katia Paris na minute yo. Pe mama Line mboka ya Macron. En tout cas, bravo na maman Belvi Kanzila patron na Musala nde ezomona na miso batou. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de maman BBC Djema, la maman qui dérange. Tonton Yamsi Yambe, je te salue aussi. Tonton Tadi, tonton Mundir, en tout cas, Bambote Nabino et Belé, Samiga Ambape, Bambote Naobi en Kazang, en tout cas, famille Libota, oye, merci beaucoup. Merci beaucoup, bien merci beaucoup, mauvais propre. Jean-Paul Kapinga, Motema Manassi, Tito Dacosta. Merci beaucoup à Leroy Célèbre et Christian Goma. Merci à Dadjo, merci à Enoch, merci à Gibson, merci à Anthony, donc Bissonio surtout. En tout cas, merci à Nomo Pessamé dans nos cantines. Dans plateau, vraiment. De bonnes choses à vous. À la prochaine occasion. Voilà, merci beaucoup. Merci à la grande dame, on l'appelle Vertus, donc Vertus Antonio de Prix Angola. Bon séjour à vous à Kinshasa Awa. Et merci beaucoup à Dadju qui était derrière la caméra et à Enoch Bambote Nabino. Merci beaucoup. Famille Bota, oye, à mon boss Igetingi et à papa Mabele depuis France, Mobalia Batuya, maman Judith na société Sam na Mabele et société monene na France, il y a peinture, bon ça la monsana bango, papa Ale Manteka, Bambote na yo, depuis France, Tokutani Malasimesa Kinga Bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise et l'actualité, et Bengabiso, Tosala Obe Analyse, Top Max officiel, et qu'il est là na Faustin Ngombo TV, et moi na Suka famille Libota, et merci Nenge Botaka Biso na trio na Biso, pardon, au Tomisa Nango, merci beaucoup, bye.